asisire paquet tata na ma pe a considérer que ake musala wera zonga ndaku mama wanga tele fufu ale alali mais na minute jana kenda poto biso to tikalaki nga za na ngola mais tonda beta bakop OK jana za poto asali publicité to sangisi ngonanga nga na beti ana Luanda ya beti na poto basangisi ebimi moko ekoti na YouTube pesa biso non information na mboka ndeni matanga ezoleka la kati ya mboka ponga na yebi ke même nzoko soki babomiye esenga te balamba ngonzu ndako moko omona batu mususu baki olamba na bango na village mususu ba ope baki na ngo côté mususu analyse nini ko sala pona likambo wana bolingo simba bolingo batela rota opea tolipana muto kopesa mtoli ayoki na mabe kota okenda dale lo pam wana abwaki on na yakaka conscience sala conscience. Mais après matanga est-ce que mutu moko iso ko sangisa su ba artiste on a pour un projet moko ya avenir bon anangola mutamega ga ko Carlos Massamba président Carlos Massamba amoni batanga zo DJ mais tout passe c'est bon bon ma image on a bo salité on a ya bo finga ba mutu mo boya utine ka venham ver séries, que venham ver émission. Eh, monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas là. Tu as une place à retard à image à malam, place à retard à théâtre à malam, à film à lam, événement boy. Gemidor TV, moi j'adore. Nazo Dore Yango, le qu'on adorera. Metunanga, Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour qu'on de suite. Gemidor TV, n'adoré. Gemidor TV, et l'andabiso tina banda. Todos os angolanos que em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Mbote, bonjour, bondi na bande konyoso ozolanda biso na temps oyo na ebike bato balingaka Gemidor TV baza deja wana pona kozela nini oyo to memeli bango na mokolo ya lelo na bosanité koyebisa bande konyoso oyo balingaka chaîne na biso bo s'abonner bo partager vraiment bo partager parce que makambango yango ekomi pene deka to lobaki information tout ekoleka la mboka oyo biso to kopesa bino de to pesa bino na banzela mususu awa peto ye ezakaka caméra na micro nde mutu epesaka information na pesi bino nyonso bambote bisika bozali nzambe ya lola akotela bino nzambe ya lola apambola bino ba oyo bazana no libanda bozo bakiti bovanda boyoka MK Afande Madoda oyo lelo akopesela bino information ya actualité oyo ezoleka na mboka à travers makambo tozala ngo na profiter pe ko saluer Bwana Solution ya ba solution Serge bisika zali fondé Junior Malanda na bosanité Mike Malanda na États-Unis na pesi yo pe bambote na yo Amega de Newade Chaco de Newade na Wambo na pesi bino bambote na bosanité Mama Hortense mokonzi ya ba mama balobi pola talinette ya qualité ya kitoko makasi en tout cas foleka epa ya Mama Hortense na Kikolo esiko bato nyonso lelo bakomisa ngo site na bango ya koleka leka babi mwana ndako yeyo nde aoloba so tango boke na ndako ya bato foboza vraiment na moi droiture kwa boye banini bo sala nini bo loba merci mais esenga pe fo soki oza na mbongo fo ke ko somba ko senga nde mabe na pesi mbote epa ya
Frida Ballon d'Or Bellis motema ya Jackie Bellis FMI d'Angola toujours ndeka tolobaka na bosanité mon vieux Daddy Vax na États-Unis lelo mokola lelo invité na biso oyo tozo sola na ye lelo na sir boyebiye inutile que na présenté ye tona loba kombo na ye en sir bino mo bo na ye Montréal Patrick Moulumba ngina mau en tout cas balancer ngai vraiment kitoko nazwa invité na ngai bondi ya pai bondi ya si papa bidi la ola bay na otaka kombo te mais natangi ka parce que batu déjà bayebi beta partout batu belé oyo banda komona papa bidi na abanda ko sepelisa biso na ba rôle na ya kitoko na ndenge ya Congo. Papa bidi oyo azwa ki temps ya ko travailler mingi na Jani Fay oyo auti otika biso to benga Franco yeyo to yambiye pona rotunda ye mo ba question ya mike papa boni Luanda bon Luanda ke na bien ke na bien bon Ngolanza na Luanda o sala nini bon na Luanda na sa théâtre bon na msana nga docteur le docteur au bandango depuis Congo depuis Congo ya lelo te okay. Azo yeko London oza okoma men do fo bana bu mwana okola na bokoko bana bu mwana merci beaucoup vous comprendre ka ya la bandio se ka fa bolimbisa ngai ya eza elobeli na ye bango baza ba papa bakulutu obiso totala tozo seka tozo sepela lobi tozala pe tosala musalo kwa bango nzambe na bomoi na ye nzambe ndenga linga mokili asali su to mona na bango yango na profiter pe kotuna ye mo makambo ebele lokola to tomber déjà côté net ya ki docteur yebisa biso na fonctionnera ndenge nini oza na centre moko quelque part oyo batu balukaka yo comment bon ngana sala centre te pona mona ça santana bien carte na zananga bwe avec téléphone kaka mtana commande ça si commande na ça lekisi na PC net maladie nini oyo vraiment au traitera facilement bah o nga salaka irataka te zali kaka okay na salaka maladie tension minu rhumatisme, asthme, hémorroïde, donc règles douloureuses, sinusite, donc c'est que malade des belé sucre, donc moi belé moi ça a point ma bota na sala ok sucre na sala donc règles douloureuses ça moi minga en tout cas ok ata mutana mpesa comme le léopard donc zo copie ko banga to yo ka sonte pesana ici là merci beaucoup tout le monde vena que papa bidi traitera vraiment ba malade belé poto kende na musika te po batu pe bazo souffrir da ba malade yo bazali okopesa bango déjà numéro na yo hein ba mi bengela ka déjà avant que likambo moko ekoma honnête bato bazana poto honoré mwanza passeport rouge donc numéro dio yebi on kaka o ba yebite mnem na pesa net avo John de abenga na numéro yo avo John binga okay. Donc plus 244 oui 942 92 73 15 ako bandela ngo plus 244 942 92 73 15 wana eza kutu secrétaire tenga moko kozwa okay donc na sepeli na bato nyonso bazwi numéro pour to sola vraiment makambo ya makambo ya médecine ya papa na biso bidi mingi te donc yo moko oko benga ye bo solo la na ye we bise maladie muta maladie abomba maladie te muta maladie abomba maladie te un jour na Congo na zaki maladie na ke na centre moko ba traiter nga na kokuta mona classe na biso totanga yina yebiso kenda na commercial ya kenda na biochimie akosa makamna médecine ye mutu fa chubanga tonga ya sima donc na yoka pasi moko mais tango chubanga na bika donc docteur yeyo sokoza na problème moko boye déranger ko makasi benga ye merci beaucoup papa na biso bidi tonga to kende mba moko na théâtre oyo toyebi eza base na yo musala na yo oyo salaka ya vie na yo mobimba papa oza ko evoluer ndenge nini na mboka oyo oza na groupe oza wapi
fraka wapi ba projet na yo tout pesa biso yango. Bon. Na zaki na moi stand-by. Seconde groupe Vandi. Donc ada un groupe nanga groupe bidi d'Angola. Donc na répété na Barcelone. Ah na Palanca Barcelone. Claudia Barcelone ya mwana kasina a sa place. Donc wana ndeka ba Eder, Yangiama, Yaniki. Donc ya Vita, au Santima Kengo, sénateur Bazana, Dola. Donc bangonde bawo encadré na Barcelone wana. Donc va passer en place lycée Nicolo pas mutema na lingi répéter. Donc Barcelone sinon c'est ça ngai. OK. Donc à répéter na banda 11 ere na 10 mais mi ba taka Angola oui. Mutana na donc 11 mato bandi 14 juste tokati. Si. Mututare ça maramne msu. OK. Structure ya mouvement ndenge oza ko encadrer vu comment na ba réalité ya ba makambo tout ya bana ko encadrer est-ce que eza facile ko encadrer bana na mboka oyo ke na Congo te na Congo bien eza facile pour nini mutu na vie na ye mwana auta pa na ye mais na Congo eza différent. Na Congo mwana emsazo uta pa na bango so asisire paquet tata na ma pe au considérer que yake musala wera zonga ndaku mama wanga teli fufu ale alali aibi ke musala mukole ko pesa yepa komi na vie na ye donc biso beto bandaka bongo mais ana ngola sikoyo mutauta pa na ye ko kange makasite ako sape ayenete be ayereta mo o geleme na mesure poso ako ke na epe akene besu asani ne beku donc mabe donc yambo kamoko fo oye baka ndino ko memela so memi ba on neto manakin o tikala yo mona ko. Merci beaucoup o tikala yo moko na groupe pour comprendre art na Angola etambola bongo parce que awa mwana alakalanda kuna yi donc mona jeune fille moko boye ya 18 ans 19 à 20 ans avant d'akananda kuna yi afutela ka cheye so okay pe omoni azana epe bien moi congélateur na ye moi TV na ye moi ni na ye skoyo papa bidi moko boye asala kombone na ba Congo aye aogangela mutu moko boye bongo nenga odongola onanu yo moko o comprendre te olobi donc tozapeka na posa na bango ata lelo te lobi te a comprendre que nazaka pembeni ya papa nazaki pembeni ya papa. Merci beaucoup na papa bidi en tout cas ngala ko encourager pour na olaxive na koza papa oye na mboka moko s'imposer au sali pe groupe c'est pas donné à tout le monde. Merci vraiment. Maintenant ngana yeba par rapport ya Angola ndengo au sala groupe na yo naza sirpe na Angola ba groupe PZBL cohésion za rande nini entre relation na yo na ba groupe wana oye ba pe bango ba okende ndeni ngape na kende ni na yebite soko ko dévoiler batu ba yeba. Bon ngai ba groupe batu so na sisire mimi lendi ezaka mingi presque ba groupe ya Angola mimi répéter lendi soko lendi msoza mposa aussi so que ta bere ba mususu mais OK même si aussi sinza moko déjà passe mais Nangola oyo nazana kisasa. OK groupe na groupe nanga mais groupe nyonso o bana posa nanga. OK en tout cas na koyiko tufe ba on te fona kende so ba bi président tana poso tourner biso combien de tableaux tant de tableaux histoire ya na yoga ndengeza bon na koya ebe na oya to bando tourner biso e banda la ça théâtre pas professeur Mwamban aisa sabi acteur comédien be artiste oza metteur en scène na rôle ba pesio donc être ça la théâtre na mande ba ekende ata tableau yanga te mais fona kotsa mayele po ngapi na za film on donc te place ya zulango boye ata to na tourner na ba vidéo to na ke bongo même sous vidéo mta na scène e ba kata couper ya vidéo le bete logo bete ta bete on même sous ngam na terrain
Ah, ya kobo, bete loko, pata. Mere ma ba im tasala ngo vidéo, mais où t'es pas na. Même si tasala ngo bili, mais où t'es non pas vidéo. Biso toi, t'en as que bon. Ah, merci. Vous avez jaloux te biso. Merci. Kaba peta touron ba yende na jaloux. Mtasala loka bien, mbasu. Mtasala loka bien, osaye soki neni mpeste donc. C'est na biso za bonté. Donc sérieux on a so na comprendre bien. To linga to lo banini et YouTube na CD na ba bande cassette yango na esala ba série non sikoyo par rapport comparer non YouTube na ba nini wana parce que le na YouTube to moni et koza na ba jeune moko na quartier bazuka téléphone ba tie il s'agit ba ça la scénario na bango ba jouer et kotipe boui ba ba tel yango belé donc différence siko eza nini différence ezali YouTube mtebe bisamakam. OK. O série à bande cassette na série à bande cassette pour au créer film et bima. Faut en bon. Faut dépenser. En tout cas faut dépenser. Pour ça transcodage, ça sobanini en tout cas il est en bon. Faut ça reproduire. Et comme on a CD et ben nisiko changement muke. Yo za mbongo na yo bengi batu to sali obimisi ba CD. Est-ce que comme on a YouTube aïe pas j'ai kokufa bien na mutasane tete ako yo kelo mombo na cité aya créer la ngabisa na continue na YouTube bando ko tsape ba vie a créer passion zoma OK sera ba bande cassette na CD za rajeter ya danger il faut en bon. OK donc il y a différent. Yeah, merci beaucoup. Naza sur boka livre et siko zali na sur Holanda ve na yo oyo bandaye kotala tongo ozaki fan na ye ozolanda ye apesi moi différence moko boye différence wana et sali bien pour te développer vraiment pour ngonga papa bidi totala mikolo tout totali ba vidéo moko ezoleka na internet totali ba film oyo ojwa kina kulutu na biso Luambo ya théâtre congolais wa uti otika biso Jani Fay ojwa papa na ye presque na ba film belé hein koyoka sango ya liwa ya Luambo oyo babenga ki yote kaza maladi yebisanga nanu ozwaki yango ndeni ye sango na ye zaki passe donc ena yoka kana utena répétition na utena répétition na moi mudali bosa tuninga yoka mangamtoka jani asona ibi kande ba créateur. OK aleki na alukuta ya maje on a comme ce qu'on a baba biso jani kufia solo comme sérieux ouais pour na utena rep mana ta téléphone ya tena kotika bo premier place na tala ya fondation to kanisa na moi sikoyo famille Jani balela ndeko ne balo bala brini yonga nazongo sire batie elonga Jani batie bunega abisa mamiso abiai Jani akei akota ndako na bima pesute afanda kati tongo ka ba téléphone kaka atuka ba po confirmera pa na ngana bataka kwa bata wapi mais faut ba kona mboka oyo yo ndo mdo vandaki na ye doki sango bini donc ça ira bien si Jani mtazanga ne mabete mais mutsa kufia koma bien. OK mais ya Jani sikoyo à part makamna ba vantina nda sa pa basi. OK mais na boye na ebi na ngata so Jani azwana ni mabebe na azwa Jani mabepo ngato fane trop po ba ba doyen na biso na TV. OK Jani en tout cas ba doyen et to taba na TV boy biso na biso be to taba Jani na TV mais na nzonzing biso mto yamba Jani. OK pas major to yambié ando tourna pe ba politem super ba komo na ye major azaimola major isadi azaimola xinzela so ba zuyo tourner ga pa na ye te mandate 4 mutsa monika longo France longo bongo major azaimola xinzela donc to bana ba Jani papa ba Jani ba ke siko poto allez a récupérer siko ba Caleb a récupérer Caleb na Turbo. OK allez bango susu ndondi pa ba pantane susu kande ngwana mais relation ni ozaki nango na Jani Fay
est-ce que vous avez une relation en dehors du théâtre? Tu vendre quelque part, mais là, moi, est-ce que ça lama? En tout cas, tu vas voir, na musala atale na TV, ti to komi pe kokutana, na spectacle, ti te komi sikona banzondi pe to yambi bango, kitoko donc ndie donc ambiance akala. Mais na minute jana kenda poto, biso to tikalaki, nga za na ngola, mais tonda beta bakop. OK. Jana za na poto asali publicité. Publicité. To sangisi yango nanga. Nga na beti na Luanda, ya beti na poto, ba sangisi ebimi moko, ekoti na YouTube. Ah, OK. Bisa ba maison, ba locaux, ba agence. OK. En tout cas, il y a là bon ba futinga awa, ye ba futie kuna. Mais est-ce que la brine fait se retrouver même film mobo na la brine ensemble? To yebaka ebele. Zalagi bele. Pour la brine pe mutaya na e nanzonzi nani Jani. Nde kaya la toke tambo za rôle. OK. T'as que chérie na e ya théâtre. Amemi pas major. Ba bo tourner kota nano pas abeti pa batala a jouer bien. A démarrer. OK. La brine to jouer na bisona e. Ba pièce on kaza élégué belé moyena e ba ya Jani nde ba tite pese belé mais belé bimi belé. Belé même suna yebi na ba ndimbola nani zoba les jours les plus longs. Isaka ebele. Donc ebele en tout cas. Mais analyse nini okosala comment na Jani Fay ndenga banda ko jouer kotala ye kopesa ye ba titre moko boye donc nde aux artistes mo vandi libanda o mona yazo jouer wanda mona ndenge nini bon ama sarangai mais nda mona e na ndenga o jouer te azai professionnel. Merci. Era ekota na nzonzi. Po na nzonzi zai po zo lipa na kwa ngata. Si. Tu comprends? Si. Azana tu ba petit na ba Gabriel Bolembo. Na pesi ba mbote Gabriel Bolembo. Ba Gabriel Bolembo ba Zena. OK. Ba Zena. Donc na kuta ba pas mettre pas. Tu comprends? Mais ba nzonzi e banda tozana bango. OK. Siko po ba zo na nzonzi. Comme genre anda vendre la TV. Ba tête nous c'est les TV vendre la. Atala ngo a pointer. Ando bien. On va plus mais amu to ba za na papier. Ça comme peut ça filmer na e. Bo ben la mutu ana pas au côté. Bando le kaka bon on n'est pas sur la Jani. Donc pourquoi tanzondi faut des éléments. Donc ya on monaka Jani ra kotanzondi. Donc décevant majorité. Oui. En tout cas décevant majorité. Rôle nous ba pesa longola. Ya ki patron longola. Ya zoba ya moi c'est longola. Donc non. OK. En tout cas libo matu. Merci beaucoup pour notre commentaire et belete Montréal Patrick Moulumba na ebike mutasimbi encadrage ya image kuna Zengaloketu toujours près ya Patrick Moulumba. Merci beaucoup papa. Programme net ya matanga net awa na Angola ou bien nakati donc na etandi mobimba ya Angola programme ezandenge nini hein oko poyo oza doyen maloba na yo pe ezo peser hein peut-être batu musu baloba ke on dirait ba vi bino ba bidi na kenda Congo trop na kota na monde na bino na poussa na pembe na bino po lobi na zala pe na kombo alors tellement na utaka na Angola na zanga raté mutu moko boye même na réunion autu na ngai ndeni bidi musu pa autu na ngona ignorance après yo ka réponse ni na oloba mais musu pa autu na ayeba santé kaka mais mingi batu na ngo kaka oloba tala ke vewana boye mais yo moko za sur place par rapport à information na que vous avez informé pas ya bandeko na yo pesa biso non information na mboka ndeni matanga ezoleka na kati ya mboka ponga na yebi ke même nzoko soki babomiye esenga rate balamba ngonzu ndako moko omona batu mususu baki olamba na bango na village mususu ba ope baki na ngo côté mususu analyse nini ko sala pona likambo wana. Bon, question tuningai polo mansima sananga ya Belgique pa tunakinga na Philippe Sakane no manager atunenga pona ni bo sali bo na talisi na ko talisa bo ezali
matanga ezolela ma deux places junior na maraka te babi na zangu pe bamoni banderole moko matiwana bon bata zangu c'est normal ba futa ticket ba yaka ba sangana na musika super ba rolela on aviana zangu pe yaka aviana donc même si bamoni musika boss de onzinga pesi ope mbote de onzinga boss na pesi na Pablo King mbote top 5 babi top 5 bangu mbote na yo top 5 occupé biso sous te top 5 occupé wala mutu na toko Nathalie Mvula ça papa wa belo mbote donc doza ba soutien na binonde Nathalie Mvula makambo oyo fo kotaka yango to boyi lobby ezala te o fe bidibidi alekaki ba pesaki eni nzoka alwa na été innocent innocent moko boye $500 arolia $500 ata 200 a pointer mupanzi te donc c'est ça père continuez na kopesa biso nini tu wana donc matanga mususu eza na junior ba ONG etienne na junior ya junior makola chimba makola ONG ya na junior o ba koka junior ba suki na junior o ba koka ana tika ki afuta ti palanka kiti palanka marakana biso nyonso tolela jani ope ba même su balela na zangu donc partout ezali neti bato bengo so pe mta azala neti bébé santé so pose ezali na ochakuna me ya yaka na ebite na bakana kazo azana ba jour ba chango ba mardi bon so ako déplacer pour na musala na azana na ndimité donc akoka epe koya donc on a visika ba dadi ke kokambo kata Canada Ibrahim Kalemba mbote na bino bo soutenir oui o pesa pena batu no mbote tellement to ke pena na suka ndeka pesa na biso bidibidi bakulutu na biso oyo fo balobaka na mboka oyo me balobaka na bango te po ba travailler trop baza ba sage quoi alobi matanga eza nango partout place ya so moni rolela Kondo Luambo Jani Fay kende kolela ye ba kolela na junior Amorinho na Kimbangu wana bokende ba okende na palanka pa ya mama nono na marakana bokende kolela ya mabeza te sauf que moi ba polémique moko ndenge zalaka la kata mboka oyo alingi soki wana zakuna do baliba sala ka mo ba contre carré G donc ndenge zalaka kaka mais makambo tu ya matanga eza nango normal mais papa naka na deux questions mo ya rapide na tuna yo après matanga pour la moni organisation d'artistes ba sangani na bomoko pour balela Jani Fay mais après matanga est-ce que mutu moko so ko sangisa su ba artiste on a pour un projet moko ya avenir bon anangola mutamega ga ko kango Carlos Massamba président Carlos Massamba amoni batanga zo DJ mi tout passe abi bili abendi abi na lingina tikilo charge au ponga na sa su tete yo tikala na ngo abi oni misanga na bi mafuti la omega ou te pardon bati sangola vitam to za rande to za so événement moye to sangani to si c'est événement to panzani mais papa bidi pardon vraiment pardon ce que za bongo pour nani biso to mi benga ke to za ba artiste parce que artiste ba ibaka ina œuvre na ye et c'est artiste européen sa identité ngo ke na za artiste après matanga kaka sangani na ba artiste évidé mais na scène boye on dirait musala ngo sa marasute comment na vague oya bandeko na oya basi ba uté ko ya awa ndenge ba bima on dirait makambo tout et katana papa na ebite yo lelo za groupe na yo obi mi sape bana oya yo mais ne balobara concurrence c'est la loyale quoi soki au beta groupe les étoiles peso beta groupe kingandi peso beta yango sala rake film moko boye zo sala boye bana ya pesa bidibi ba jouer kitoko c'est ça mais soki ezaka pona ba matanga inutile na moni pena batu batie da basu pena énergie na bango basu muscle na bango ba bimisi na mama matanga na ba mabenyo so to moni pe batu boye mais conseil oyo ko pesa po même réunion zate pesa conseil moko pour l'avenir surtout na ba groupe bon groupe ya posa bidi pour exister bien et c'est nga faut ba adversaire bazala tandis que ba adversaire bazate c'est ça le problème normalement
Donc eloko kana oloba esuka kana ba matanga te toza artiste bamona ko pe na scène na makambo tozalaka na ba scène tozalaka lelo bamona scène ba président afanda kozana ma yes mo boy king na mona ki mutu mo joue pas bilibili moi joue pas ezoka elanga na posa mutu abo yo tourner OK donc c'est comme ça et ateke mo na kana matanga c'est yeah, merci beaucoup na oki ko bomba question oyo te eza question ya suka Maman Hortense na yebi ke mute maison matayo na question tuna inga dernièrement oyebi singa fande bande kona bino nyonso ba obala donc question na yaki à partir ya liwa ya kondo Janify oyo azali lwambo la biso abi awa na kati ya Angola toyoka rapé mabale salamaka mais couple o to mona reza na problème te na mboka on dirait zaka couple moko couple ya bidi il paraît que batu tout au bazana mboka au ba artiste comédien mibali bazana problème donc on a évité problème spirituel d'amour physiquement tout bango tout il y a des gens oh que lelo ba prétendre que baza pe ba marié mais sous-sol bazana bango ba marié te ndenge to monaki vejani to ebika zaranda ko mona mwasi mais nzoka azali na ba réalité o avivaka elo nini oko loba oko répondre maman Hortense peut conseil nini oko pesa na bandeko o wana o bazo souffrir na bolingo elo ni faut basala bon bolingo simba bolingo batela rote o perte lipana muto ko pesa mtoli ayoki na mabia kota ko na dale lo pam wana abwaki on na eyaka conscience sala conscience surtout nous to konanaka basi nous la biso mbali nous peut to konanaka mbali za basi mbali okoza kimia otali ke ana mwasi na frère momi na anda otali pe mwasi ça va mais moi sango msusu adekona otape msusu fota moi ça ne bien mais adekona neta za fidèle na mbali moi si la yoki afande bakange na mari lobi kuna Madeleine lobi kuna Francine lobi kuna Jeannette lobi kuna Mireille siko moi c'est tout boswani bo dans ce legué tout fait moi siko amona so na bina na bomalibala et ça bien te na puveka ye baba ndolinga sikoyo kolinga ya mwasi biso mbaye to sepela na hote soko yoki kaka so zamda kando ngo benga na libale kufa so ere kufa faute non c'est que mwasi so ka biso mbaye mto banda comment c'est yaka donc to bandeni eloka to bakaka to kontonga fidélité nyonso kokana donc auto lugana nzota basi mwasi no banda wazana so lingo komisa mwasa nda kulokola oyo moni wana yoga ko mwasa nda kalingi maputa yo moni ya mutajipa mukuse mipende mwana ba komisa pe yanda kujipa sombela ye o jaende zala ngo wana somble bora mukuse otala mipende ngo tala po bachaka bongo po o abala te ba mona ngo po alala na ndako siko yo zango na ndako siko lingo mona ya libanda siko bolingo ba meka ngote soko meka ngaka bando ya selemilo okompena basebele merci beaucoup profiter pe opesa bato mbote menga na profiter na pese li opena na pese li mère na biso mère Yesa na palin bisika zali merci maman na ndenge ko simba papa na biso to moni santé ya kitoko magamba kitoko donc non na mona ina ba stress te o stress amoureuse non na yoka ina ngote non pe na mona ite na nzela za ko envier mutu mubu peut-être na scène et ezara mingi moi comédie mais ya boye na kuta ve na ngala magamba mabete en tout cas merci vraiment protéger bango baza ba patrimoine national tango bango ba ozala biso to ozwa pouvoir so bango bazate biso o toza nulle part merci pesa bambote na opère bon na pesi mbote pa boss na ngani Anissé Mayele Anissé Mayele le grand patron à Palangana grande maison zana Barcelone Claudia Barcelone na bosante vienanga kongwati Sébastien Osewite Komanda Kabila Avo John Binga pocha nkole to bogarate so babinga apesombote
sans oublier Gelo Kula na Tito Munjiba. Gelo Kula na Portugal aki coopéré ba Sergei Bimisika apaya nao. Donc Tito Munjiba zana au cadre na sima Papa Nina après son mote Olga Mbambi na vienanga Arsène Dombele autorité morale pape na conseil judiciaire. Donc Dadilos mbote na yo en tout cas vienanga le tos na kata Suisse mbote le soleil est fort hein le tos na kata Suisse mais Emantambo Dadi Keko kam boss de Onzinga pesimo mbota trop en tout cas top 5 babi bango mubala petit na ngai get lukoki donc mbota to na pesi mbote asuka muta suka na pesa mbote so irata silika Lovios na benga Lovios Lovelini kapela Manuel Lovios nakata Italie mbota tro Miguel Ndenga na Miguel Ndofusu. Merci mbota tro. Yeah, merci beaucoup wana ezalaki le grand baoba oyo ya biso awa tozana ye soki likambo ezali to conseil to kokende koluka ye papa bidi international tozana ye. Merci vraiment na invitation na biso ndenge ondimaki koya na profiter ko pesa mbote na ngai epai ya papa Carlos Masamba na pesi bébé Keren lelo déjà ola la deuxième journée ola na Paris eza lelo mwana ya papa na biso Carlos Masamba. Merci pour na nyoso oyo nzamba sali azongisela oyo ya mingi papa Carlos Masamba na bosanité Serge Bwana solution ya ba solution bisiko za na pesi bambote batu tout ba soutenir ngai batu tout bozo linga ngai batu tout bo sepela makambo oyo bo s'abonner na Gemidor TV yangoyo bana Suisse mobimba chaîne na bino yangoyo bana Paris Londres partout Belgique Allemagne tout bo s'abonner bisiko nga nazali bisiko na opesa makambo yangoyo donc na bosanité boss Deonzinga Fox ba drone déjà yango wana ezana nzela ba drone déjà ezoya to bando sa sko ba émission na drone osa l'émission drone likolo makambo tout kitoko na bosanité ko pesa pe boka livre ba mbote na ye sika oyo muto amemi biso na bosanité ko pesa Montréal Patrick Mulumba on la bengaka autrement dit soda ya kala donc soda kala c'est combattant na bosanité zengaloketu les Gaulois le Gaulois babi to lobela pe de sous makambu ya ba Gaulois po ezo senga eza obligatoire photo lobela yango tango un patrimoine national ya mboka na biso ya munene faire gola azo pesa honneur pourquoi pas biso to lobela yango hein to lobela rapé makambo eza vrai aturo to kotika makambango soki koto e senga to lobela biso za contre mututé on est ça ba problème ya anniversaire mariage matanga tout contactez biso na numéro wana benga tukoya to sala yo ba image ya qualité merci to monani susu po ya kolobeleze belé mais na bengisi bino nyoso boya to lela kondo Janify Mobutu ya artiste Luambo ya artiste comédien boya wana toza na junior biso toza la junior ba oyo pe ba ozala na palanka bozala la palanka nyonso ezaka to pesa ka force biso motema mabe ezala raté rien de penser le côté tala rato lobela partout et ça la bien eza concerté eza arena faut batu batonde ça faut batu ba sepela te ezaka ke même to kutami balé misatu to rendre car hommage merci beaucoup na sepeli ciao.